Lingomba ekanisa kete papa mfuma mbanza tutade dalungana azali kotika biso. Bambuta pe mususu basalisaki cercueil wana papa mfuma mbanza. Na bambuta pe o bazalaka liboso na tango wana ezala Congo Brazza, Congo Angola, Congo Kinshasa. Bafandaka bamiponelaka bango moko soki papa mfuma mbanza tiki biso oyo nde fulani akoyingela. Batungisaka papa mfuma mbanza akoma makambo wana na mukanda eke soki ya kufi nani mutakoyingela ye. Basalisaka stati mususu ofo basilishe na papa mfuma mbanza. Kaka mbuta moko mtalobaka ite papa likamwana baza kobongisa eza ya mabe. Tikino papa mfuma mbanza aikoloba eke mbuta wana batuni siko papa mfuma mbanza lobiete na yebiete mwana akoyingela ngai. Kasi mwana wana azananu Léopard mapata nanu ebimite. Papa yebisi yeke Satan ayaki kosenga lisusu ete araignée bapesa ye mwangonga na kati na lingomba ete asala makambo oyo ye alingi. Alors yango papa sima tunaka ye papa siko yo olobi na ye nini abi na pesi lisusu tango te. Kasi papa mfuma mbanza za ko rappeler ngai ke yebaka teke mukolo oyo ngadi alungana na kotika nzoto yo kozanga te. Ekomaki nanga equation ndenge nini na koyebela. Papa mfuma mbanza ayebisi ngai eske tulikambo tokangaka tango nasalaka accident tango nasalaka accident na 1985 obosani yango papa na bosani te. Ndenge nini toyebisaka yo nga ndenge boko kendele boko tikela mokili oyo. Et puis na suka de papa mfuma mbanza tango kozala te ngai nakobimisa papa Simo Kimbangu Kiangani. Mibale bakolanda ye. Kolinga te eke bino nyonso bozala bakonzi. Na le 14 août wana na l'an 2001 ndenge azwaka papa Arma. Azwi papa Arma bakotine mozole. Alobi soki bobebisi makambo oyo nga naza kosala mpasi ekoyela bino bana. Soki botosi te bino bana bokozala na mpasi. Tango tokomi na nkamba tozongisi nzoto ya papa. Après tango etani nde tofandaka biso nyonso bandeko. Nalobi baba alobi siko papa tele koloba nini pwana ndenge tokotamusa lingomba. Bango nyonso baba mbenza yum tozalaki na papa lobaka. Nalobi kutu papa solo tozalaki na yo loba. Na papa solo ayibaki malamu. Abanza ke baardi bolandaki maloba papa solo alobaki. Interview basalaki. Ayibaki bien. Eke papa Simo Kimbangu Kiangani yende mutakoyingala place ya papa. Kasi na mukolo wana alubitenga na koloba te papa mbenza aloba. Kamote ngala lobi ndenge papa tikale kotikela biso. Aibo bebi sali kambwa trinité te. Toyebi ke bozali ebele kasi misato kaka. Et puis chef spirituel moko kaka. Ezaka boyete toka nisa message nyonso yo papa diangenda apesa kabiso na tina ya kitu wala tinenga za chef spirituel. Ndenge nini azwilaka place wana. Tosa la référence na message na ye. Oui, le 9 août 1939.
poete azwa esika wana. Donc ebonga wana ezalaka te ke mwana ayeke komifanisa kaka ndenge wana te. Ezalaka ndenge wana te. Oyo ezali ya très spirituel, donc spiritualité nyonso batata ndenge babongisi nde ekolanda nde ndenge wana. Baba Mfuma Mbanza ayebisaka nga boye. Likambo oyo ntango kobimisa yango toyebi eke bakobangika yo. Donc batu mususu, donc bana mususu bandeko mususu bakotia tembe na likambo wana. Tango nga nalobi kaka ete papa atyaka koyebisa ngai boye. Papa Simon ye nde mokonzi ya Lingomba. Bakolanda ye na papa Arma, mais papa Arma fo azala na Kinshasa. Papa Solo akolanda ye comme deuxième adjoint, mais ye nde fo azala na bino awa na Nkamba. Siko bandeko mususu balobi ete biso siko esika na biso wapi. Bomba. Mutu atelemaka. Papa Paul atelemi alobi ngai likambo oyo ezokosala ngai pasi. Bino bolobi ete ngai naza mwana ya papa te. Wana Papa Paul esika yazali azokolanda ngai. Bino bolobi ete ngai naza mwana ya papa te. Mutu azokoloba alantete ezali nde Papa Charles na Papa Alphonse. Bazali kolanda ngai na mukolo wana. Dino bolobi ete ngai naza mwana ya papa te. Mais mutu batu baza en tête ya makambo wana ezali nde Papa Charles ne Papa Alphonse. Yaza kokutu yekutu azolanda ne maluba Papa Charles na Papa Alphonse. Papa alobaka te toyeli makambo wana awa te. Awa toye na makambo ndenge tolanda kaka ndenge papa batikalaki kotika. Alobi eke Papa Simon Kimbangu Kyangani bakotungisa ye mingi na bandeko. Bino bandeko bakotungisa ye mingi. Mais ayepsi na Papa Simon Kimbangu Kyangani kala kaka ye ntima wa unene. Donc okanga motema na makambo nyonso banda kosala yo banda koloba na yo okanga kaka motema yo simba kaka likambo na yo ya botongi Yerusalemi. Yango na mukolo wana oyo ya le 26 août na l'an 2001 papa alobi Papa Simon Kimbangu Kyangani soki tofandi presque une semaine yango awa batu bazotala kaka. Donc ekomi lokola tokendaki na vote soki nani mutakoleka tolandi malamu maluba Papa Diangenda oyo bokonzi oyo esikeza ya vote eza na vote te. Mais mukolo wana elingamaki eke tosala vote na esika wana nga natingamaki kaka papa ndenge batikalaki kotikela biso ndenge wana kaka. Tokena ba vote wana tolongoli maloba papa. Yango mardi message ya Papa Diangenda ke bana oyo biso toboti soki bakolanda matei na biso te bakozala na mpasi. Bonjour la famille, bienvenue sur ma Solo Kimbangu TV. Suivez-nous sur YouTube et tapez à Solo Kimbangu TV. Kombo ya tata mwana pe tata Molimo Santo. Papa apesinga nzela ya koloba likambo oyo ya mambulu
ndenge papa mfumu mbanza aza kotinda papa mfumu longo papa diangenda kuntima ke asimba mutuka wana elingaki kosala accident elaki na mambulu. Alors likambo yango soki kosala ndenge wana na ndenge nini, ndenge papa abandeli yango, papa abandaki kotinda ye sika likambo ezalaki wana, mituna ebandaki koya ebele, mituna ebandaki koya ebele na ndenge nini eke papa mfumu mbanza atikali ye moko, do papa dialunga na atikali ye moko wana. Papa kisolokele papa diangenda kuntima esi batiki biso yango, mituna ebandaki koya ebele. Soki papa mfumu mbanza atiki biso, papa dialunga na atiki biso, nani akoyingela ye? Likambo wana ibami malamu. Kutu tango papa mfumu mbanza ke kofanda 11 mois na Kinshasa na tina na nzoto, lingomba ekanisa kete papa mfumu mbanza totade dialungana azali kotika biso. Bambuta pe mususu basalisaki cercueil wana papa mfumu mbanza. Mingi toyebi likambo yango potango tozalaka na centre d'accueil na 1997 wana, bitumba bandaki kobima wana likambo wana. Na bambuta pe o bazalaka liboso na tango wana ezala Congo Brazza, Congo Angola, Congo Kinshasa, bafandaka bamiponelaka bango moko soki papa mfumu mbanza tiki biso oyo nde fulani akoyingela. Batungisaka papa mfumu mbanza akoma makambo wana na mukanda eke soki ya kufi nani mutakoyingela ye. Basalisaka stati mususu ofo basilishe na papa mfumu mbanza. Kaka mbuta moko mtalobaka ite papa likamwana baza kobongisa eza ya mabe. Tikino papa mfumu mbanza ikoloba eke mbuta wana batuni siko papa mfumu mbanza lobiete na yebiete mwana akoyingela ngai, kasi mwana wana azananu Leopard mapata nanu ebimite. Mwana Leopard soki azananu mwana mapata ibimaka te. Réponse ya papa mfumu mbanza nde yaki komona nete mwana moko ya biso nyonso akoyingela. Nde likambo wana papa ezalaka ndenge wana. Pona 89 ndenge papa mfumu mbanza nzote komaki kolemba, bapapa bango nyonso misato batunaka mwana nini fo azala pembeni ya papa wana kosungaka ye na makambo oyo kobongisa nzoto. Mais papa mfumu mbanza bapapa baponaka nde ngai mbenza ozala na papa mfumu mbanza. Tango baponi ngai papa mfumu mbanza na tour na ya robite yo oza mwana na ngai. Obongisaka nga chemise c'est bon, obongisaka nga pantalon c'est bon, mais tango na dekoki te. Nde asengaka na bapapa bapona mwana mususu, mutu mususu pardon. Alors bapapa batindaka ngai naluka parmi bana oyo bazalaka nanga, naluka mutu moko nde na papa Kayombo na etinda eba papa yende abandaki ko vivre makambo nyonso Tata Kayombo pona etinda eba papa batindaka ngai
na luka mwana oya botosi nde ponaka papa Kayombo boli msangai pona mungongo. Alors na mukolo wana papa Kayombo ndi mtazalaka na papa Mfumwa Mbanza à 2h du matin na mbeto papa Mfumwa Mbanza azoloba na papa Mfumwa Longo, papa Dengele, papa Joseph simba mutuka wana. Papa Kayombo alamuki, papa makambo nini uzoloba te esika papa Simoki Mbangu kianganya kei satana ke kolanda ye pwete asala oya ye azosenga na papa Joseph apese lisusu ngonga bogoli msangai. Papa Mfumwa Mbanza alobila papa Kayombo tongo soke tani benga mbenza aya tongo etani sima libonde la tongo. Papa Kayombo ayepsi ngai eyo kiti satana tasampila isaba po kuna na ndako na ifsaki papa limsanga ndenge voiza bwe tokende kaka po makambo eza très nécessaire nde papa ayepsi ngai yepsa papa Simon siko zuye na foni ala te akoma likambo ezali awo na tango wana foni ezalika na kuilungongo pe bisika mosusu. Papa tango akomi na kuilungongo, papa Simon tango akomi na kuilungongo na yebisike papa alobi kolala te ata na Mbanza ngu kolala te kota na nkamba. Moi, moi, je suis la journal le 16 août. Alors, papa Simon tanga komi na kuilungongo na yips pona yipsaka bata foni na kuilungongo. Papa soka komi kaka bolekisa ngai. Tango pia komi kana kuilungongo na ndenge babongisaki papa alala na kuilungongo bandimi bamona ye mbala moko. Tango na ibisi papa lubika na kolala sute papa bengi ngai. Mbanza ngungu idem papa lala to bongisi biloko tout droit nkamba. Nde tango akomi na nkamba ye moko ndenga lobeli yango basoloba. Papa ibisi yeke Satan ayaki kosenga lisusu ete araignée bapesa ye mwangonga na kati na lingomba wete asala makambo oyo ye alingi. Donc na biso ba jeune to continuer na biso biyenga oyo bango balingi te. Alors yango papa Simon atunaka ye papa siko yo olobi na ye nini abi na pesi lisusu tango te. Na pesi tango te. Témoin ye moko tata Kayombo. Kozala témoin za pasi so likambo kokisi yango te. Na tango wana tata Kayombo aza kobenga papa Simon Ndoyi. Ayebisike Ndoyi makambo minene oyo ezali komonana. Emonani kaka yeke ebonga ya papa Mfumwa Mbanza ezali nde yayo na mukolo wana. Yango papa ndenga uti kotuna ngai. Sima na mwa mikolo wana asiko nde papa Mfumwa Mbanza abandi koyebisa ngai ke Mbenza siko malembe ngonga ekoki pwete obanda kosimba kangai. Obanda kosimba kangai. Nde tobandaki kosala na papa Nzinga na papa Kayombo. Kasi papa Mfumwa Mbanza za ko rappeler ngai ke
yebaka teke mukolo oyo ngadi alungana na kotika nzoto oyo yokozanga te ekomaki na nga équation ndenge nini na koyebela yango na le 16 août avant le 16 août papa Mfuma Mbanza ayebisi ngai est-ce que likambo tokangaka tango nasalaka accident avant tango nasalaka accident na 1985 obosani yango papa na bosani te ndenge nini toyebisaka yo nga alobi ndenge bokokendele bokotikela mokili oyo et puis na suka nde papa Mfuma Mbanza tango kozala te ngai nakobimisa papa Simon Kimbangu Kiangani mibale bakolanda ye kolinga te eke bino nyonso bozala bakonzi mibale bakolanda ye na nsima po soki totyekaka makambo nyonso na ye moko wana trinité shema nango ebebi nini ebebi trinité donc nzambe tata mwana pe molimo mosanto pe likambo wana papa Kulutu ye moko ayibisaka ngai tango wana soki ekoki soki papa Mfuma Mbanza azobongisa makambo na ye wana yo kohésite te po apesaka instruction na papa Mfuma Mbanza na 1990 wana apesi instruction na papa Mfuma Mbanza eke ndenge toyokanaka chemin na biso wana pardon schéma ndenge toyokanaka salela kaka ndenge wana yango bokolimisa ngai oyo mukanda na kobimisa na kotanga kaka paragraphe wana oyo papa Kisolokele atikaki kokomela papa Mfuma Mbanza contenu ya lettre donc eza na makambo nyonso oyo lelo toza komona bitumba oyo ekoti na kati ya famille sainte papa Kisolokele akomaka nyonso mais extrait oyo na koloba na kobimisa ezali eke atikalaki koloba yo ke papa Mfuma Mbanza yo nde makambo nyonso ya lingomba ndenge ekozala eza ya famille yo nde otikala kosikitisa yango nasengi papa secrétaire donc extrait kaka wana ya papa Kulutu atikala koyebisa papa Mfuma Mbanza mais alobaka ete yo Mbenza foza la témoin na makambo nyonso. Merci papa pour lettre oyo etangamaki na ekomamaki disons na papa Kisolokele na Bruxelles un certain 23 janvier 1990. Tanga ke extrait wana. Kaka na extrait oyo papa sengi. Yo panza makambo nyonso kaka extrait wana. Ingeta ba. O makambo mususu ezala mukolo nango mususu ezali. OK papa. Donc eza na paragraphe ya suka. Papa Komagi Boye, travailler tranquillement pour le développement de notre église, saluer toutes les mamans et tous les papas de la famille qui sont en Kamba. Bonjour Mbenza. Bonjour wana yango etulubaki makambo nyonso. Donc na likolo ya mukanda esika wana nde makambo nyonso atikalaki kokangela parce que na mutu ya mukanda alobi que je ne serai plus avec vous. Je ne serai plus avec vous. Zwa maman Kitudia zongisa ina Nkamba daya kokute na Nkamba. Na ndenga kokute la maman Kitudia awa na Nkamba na nzoto wana papa Kisolokele atikibiso. Donc yango zonga na. Merci papa. Oyo debia mukanda wana soki ebimi awa donc yango ekokata makambo nyonso oyo ya papa Simon Kimbangu Kiangani. Le 25 mars 1992, ndenge papa Kulutu atikaka biso le 17 mars. Après enterrement, papa Yangenda na papa Dialunga na bakotaka mozole
tango basali remise et reprise. Tango basilisi babengisi biso nyonso bana. Tango babengisi papa diange na bengisi biso nyonso bana. Papa mfuma banza ona kitine na ndako. Abengisi biso place mbuta komlaka. Ayebisi biso ndenge nini tokozalela biso bana. Aobi botala nga lisusu te. Manso na papa dialungana. Manso na papa dialungana. Ezala ya lingomba, ezala ya famille, nyonso na papa dialungana. Soki na suka papa mfumu ndongo papa dange na yiko lobete mbenza yo zala pene na papa mfumu mbanza. Kotala susu makambo na yo mingi nyonso te. Me misala na yo o regroupe yango otinda nyonso na nkamba. Koza ya musika te na papa mfumu mbanza. Me code ezalaki wana. Code ezalaki wana. Code wana pwana nini tango papa dialungana akokufa. Yongo na mukolo na lelo. Ndenge nini batikili lingomba ekokaki kotambola. Yango na le 14 août wana na l'an 2001 ndenge azwaka papa Arma. Azwi papa Arma bakotine mozole. Alobi soki bobebisi makambo oyo nga naza kosala mpasi ekoyela bino bana. Soki botosi te bino bana bokozala na mpasi. Pota la message ya papa Diangenda oto bimisaki mardi. Oto bimisaki mardi. De tango na le 16 wana août na 4h du matin ndenge manso atikaki kobongisa. Tango aza ko rappele ngai papa Nzinga azalaki témoin. Papa Nzinga maloba o atikalaki koloba ezali. Na ndenge tokendaka na tango tokomi na Kiemba atiki biso. Mais avant nokende toyokanaki na papa Simo Kimba Mjangani. Papa soki likambo yango esalemi na kokoma soki na komi kaka na Kinshasa na koyebisa yo na kote na koloba kaka likambo yango ekokani. Kokoma tokoma na Kinshasa batu bayibaka teke papa mbanza tiki biso. Tikino to yoka na bandeko eza ya campus. Papa zako zake na Kinshasa bandeko nyonso tozalaka na Kinshasa. Papa Armand ndenge papa mfumu mbanza pesaka ye rendez-vous que jeudi na 10h ne tokokutana. Metango yoka kike papa za nzela asepelaki. Metango yoka ete papa atiki biso papa Armand lobi papa fo yebsa il a fallu yebsa nga vérité. Bon. Tango bambuta bayeko yoka likambo eke papa tiki biso bafandi. Siko batuni ngai batuni biso bana. Sika papa mfumu mbanza atikali koloba nini pona lingomba. Papa zako alobite botuna baba mbenza papa solo. Bango bazalaki na kati ya nkamba kuna. Papa solo alobite botuna baba mbenza. Nga alobi makambo oyo to yebi yango. Mais oyo bozoko tuna nga bambuta pona succession papa taya koloba nani mtakotamusa lingomba. Owana makambo etali bino bambuta te mais ekendo kotalama na nkamba. Ekendo talama na nkamba. Bosiko tokoloba nini na batu. Na mukolo le 16 août wana na Kinshasa. Tokoloba nini epa ya batu ndenge lingomba ekotambola. Bamuta tangu bafandaki bamunika yo papa Bena lokola yo za secrétaire général lobaka kana nkango mobimba eke ba papa nyonso bakomi ba papa. Batini Mbuta Bena que yo en tant que secrétaire général kende koloba na nkango to loba na nkango eke
banda lelo ba papa nyonso bakomi ba papa. Mais entre temps ngala lobaki ete makambo wana eza ya bino bambuta te, mais makambo nyonso tokende yokelango na nkamba. Tango tokomi na nkamba tozongisi nzoto ya papa. Après tango etani nde tofandaka biso nyonso bandeko. Nalobi baba lobi siko papa tere koloba nini pwana ndenge tokotamusa Lingomba. Bango nyonso baba mbenza yu mtozalaki na papa lobaka. Ngalobi kutu papa solo tozalaki na yo loba. Na papa solo ayibaki malamu. Abanza ke baardi bolandaki maloba papa solo alobaki. Interview basalaki. Ayebaki bien. Eke papa Simon Kimbangu kiangani yende mtakoyingala place ya papa. Kasi na mukolo wana alubitengana koloba te papa mbenza aloba. Kambote ngala lobi ndenge papa tikale kotikela biso. Aibo bebi sali kambwa trinité te. Toyebi ke bozali ebele kasi misato kaka. Et puis chef spirituel moko kaka. Ezaka boyete Toka nisa message nyonso yo papa diangenda apesa kabiso na tina ya kitu wala tinenga za chef spirituel. Ndenge nini azwilaka place wana. Tosa la référence na message na ye. Le 9 août 1939. Pour être azwa esika wana. Donc ebonga wana ezalaka te ke mwana ayake komifani saka ndengo na te. Ezaka ndengo na te. Ezali ya très spirituel, donc spiritualité nyonso batata ndenge babongisi nde ekolanda nde ndengo wana. Donc likambo papa nde ezalaka ndengo wana na date ya lelo ya le 16 août. Mais baba Mfuma Mbanza ayipsaka nga boy. Likambo tango ko bimisa yango toyebi eke bakobangika yo. Donc batu mususu, donc bana mususu bandeko mususu bakotia tembe na likambo wana. Kimbangizmo ye. Bogolim sangai bakamu mususu nde mwaeto lobango za teme bomba. Tango ngana lobika kaete papa ataka koyebisa ngai boy. Papa Simon yende mokonzi ya Lingomba. Bakolanda ye na papa Arma, mais papa Arma fo azala na Kinshasa. Papa Solo akolanda ye comme deuxième adjoint, mais yende fo azala na bino awa na nkamba. Siko bande kumususu balobiete biso siko esika na biso wapi. Bomba. Mutu atelemaka. Papa Paul atelemi alobi ngai likambo oyo ko sala ngai passe. Bino bolobi ete ngai naza mwana ya papa te. Wana papa Paul esika yazali azokolanda ngai. Bino bolobi ete ngai naza mwana ya papa te. Mutu azokoloba à l'entête ezali nde papa Charles na papa Alphonse. Bazali kolanda ngai na mukolo wana. Dino bolobi ete ngai naza mwana ya papa te. Mais mutu batu baza en tête ya makambo wana ezali nde papa Charles ne papa Alphonse. Yaza kokutu yekutu azolanda ne maluba papa Charles na papa Alphonse. Papa lobaka te toyeli makambo wana awa te. Awa toye na makambo ndenge tolanda kaka ndenge papa bachikalaki kotika.
batu misato to bana misato papa batika ikopona po devoir wana ye moko papa mfuma mbanza atikali kikosala bazolanda ngai ye papa Arma tango bakosaki na mozole ngai nazalaka te papa Solo tango bakotaka na papa mfuma mbanza na mozole ngape nazalaka te peut-être batu o papa atindaka Shalai o azapa na bango lelo na papa Jado kotinda ba Jado ya SPC nkao na nkao ande kotinda bazwa papa Solo kwete bakota na mozole na mukolo wana papa Mbenza za wana lelo eza ya Mbenza te Mbenza za na makambo oya ye me o penga na za kolobela na za kusikirisa ezali ya bango alobi eke papa Simuki Mbangu Kyangani bakotungisa ye mingi na bandeko bino bandeko bakotungisa ye mingi me aipsina papa Simuki Mbangu Kyangani kala kaka yentima wa unene donc okanga motema na makambo nyonso oyo bandeko na yo banda kosala yo banda koloba na yo okanga kaka motema yo simba kaka likambo na yo ya botongi Yerusalemi ndenge totikili yo donc papa ndengo pesinga inzela ya ngoma na kobimisa awa nyonso papa ndengo tuninga makama mambulu kasi na ye kobimisa nyonso wana Kimbangisi moye na lobaki ndenge voix eza mabe toyokana kina papa na kobima te na kolo anako bizala wana kasi na koloba na ngate ya yebisinga eza très nécessaire zwa bombo yango yo lia fokaka oloba po to koki kotika te eke batu bazoyoka passe baza kotungana kasi likambo yo mdo yebi likambo ofandi nayo wala etumbu te yango papa nauti kobimisa makambo nyonso wana tango boko yemba nzembo jejeki boko yemba nzembo mase yezungudi katu yo ikwe yango papa mfuma mbanza ayebisaka na papa Simuki Mbangu Kyangani eke tonga Yerusalemi to yebite bakobundisa yo surtout bandeko na yo bakobundisa yo kasi yo zala kaka na motema modene kala kaka intima wa ngolo mana mawonso ndo natadi yango na mukolo wana oyo ya le 26 août na l'an 2001 papa alobi papa Simuki Mbangu Kyangani soki tofandi presque une semaine yango awa batu bazotala kaka donc ekomi lokola tokendaki na vote soki nani bakoleka tolandi malamu maluba papa Diangenda oyo bokonzi oyo esikeza ya vote keza na vote te mais mukolo wana ilingamaki ki tosala vote na isika wana ngala tinga maki kaka papa ndenge batikala kotikela biso ndengo wana kaka utosokela batokena ba vote wana tolongoli maloba ba papa yango mardi message papa Diangenda ke bana oyo biso toboti soki bakolanda mate na biso te bakozala na mpasi tolanda kite oyo tolanda kite boluka ba message na biso topesa ki mokolo ya mibale na foso oyo ba message papa Diangenda totiake donc nde yangwana yango papa ngai na telemi nanga wana kimbangi ntelekele mawonso. Bonjour la famille, bienvenue sur Masolo Kimbang TV. Suivez-nous sur YouTube et tapez Masolo Kimbang TV.